ingeta, bokota. Awa dossier sur dossier, awa affaire sur affaire, awa makambo sur makambo bande konanga, kolala kolamuka na makambo ya kilikili, kolala kolamuka na makambo ya moto, kolala kolamuka na ba dossier, kolala kolamuka na ba affaire, kolala kolamuka na makambo sur makambo, na ndenge moko ya somo, na ndenge moko ya pas possible, na ndenge moko ya ko lelisa bande konanga. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga kandenge to betaka lisolo, kandenge to solo laka, kandenge to yebisaka bino keno soki ya koloba ezali tokoya tolobi, soki pe ya koloba ezali te moyen ya koya ezate pe tokotikala koyate. Toyaka toujours et encore soki tomonike dossier ezali, soki tomonike affaire ezali nde toyaka bande konanga na ndenge moko ya somo. Lelo toye na dossier ya papa na biso Mukuna. La famille avana ya kokota en profondeur na makambo ya pasteur Mukuna ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi Pito ya balisi, bambote nanga na mama Chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote kandenge zalaka na yemoko la parisienne ya Tongo, madame Judith Diampo Visa, bambote nanga na Franès NM Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi et sans oublier madame Naz Kazadi na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. La famille tolandana no sport yo nazozonga sima po na koyaka continuer analyse na biso kaka ndenge esengeli na ndenge moko ya kitoko tolanda et on se retrouve juste après. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, Kimobali salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama na ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa dolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mina maladie, hémorroïde, interne, dopé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, et bongo, on a bokono ya, diabète, AVC, tension, dopé, obésité, cave-cœur, gros solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, Théo, na kisi ya comprimé, P injection, na cave-cœur, au zongi mobimba.
Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na gavke oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand nenge to yeb sarabino, batela santé na yo. Soki ko batela santé na yo te, mutu moko te, akochikala ko batela santé na yo te. Yango eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu mingi koya ko batela santé na yo. Yango bandeko nanga, good news, bonne nouvelle, sango ya malamu, abari njema, Gavker aye penza na ba solution ya malamu, ba solution ya kafu kafupe, ba solution ya kilikili ya oyo etali makambo ya mabota. Toyebi lelo oyo ebele ya ba couple epanzani likolo ya kobota, mwasi azobota te, bakomi komona tata mwasi, mama kulutu, oncle, yaya, ye mutu azoloka mwana na bino, ye mutu azoloka mwana na bango, ezalaka toujours bongo soki mwasi azobota te. Yango bandeko nanga Gavker aye na ba solution, parce que na makambo ya kobota il faut kotalaka ba facteur nyonso. Batu mosusu biso tomona kaka kindoki, mais na makambo mosusu kindoki eza nango na place te. Eza na basi mosusu ndenge Nzambe akela bango moya bakumba zemi eza te. Eza pe na mobali mosusu ka ndenge boyebi mobali nde apesaka semence. Soki nzela ya semence na ye wana eza makasi te, mai wana eza makasi te, moya tia mwasi zemi eza te pe ekotikala kozala te. Alors yango ba solution eye na Gavker, eza na option ya ba femme porteuse, eza na ba option ya kolongolaka maki o eze pa ya papa na ya mama basangisango pour que ba bota mwana. Ba option eza ebele, soki boza na besoin ya ba renseignement ya makasi ekozala makasi malamu bobenga numéro oyo ezosala ba défilé na ba bande d'écran na bino. Soki wana bozokoka kozwa ngo te, bokoki ko contacter biso na ba numéro oyo eza simananga. Nakotia bino en contact direct na Gavker po na Gavker aya kosunga bino. Je suis sûr et certain que to se comprendre. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Na yebi ke boza ebele oyo lelo oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino. Yango mama Étoiline Ines TV na équipe mobimba na ye penza ko présenter ko souhaiter plutôt ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bazana matanga kande tulobaka toujours et encore tango matanga yaka eyebisaka nango mutu te ke non lelo nazoya lobi kuna nazokende te. Matanga yaka na ndenge nango na cadre nango yango bandeko nanga Étoiline Ines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso oyo baza na matanga. Grand merci na équipe na biso ya technique pour na musala ezo sala, que le Seigneur vous bénisse. Pour na bandeko mosusu pe bazalaka na posa ko sunga équipe technique na biso bozalaka na besoin ko sunga biso na ba caméra, ba micro na ebité ba plateau ya biso ezala lisusu kitoko. Bo hésiter te ba numéro na biso yango wana pe pona bandeko mosusu o bazalaka na besoin ba kolisa ba business na bango misala na ya maboko na bango ekende liboso bazala na clientèle malunga musala na bango eyebana bo contacter biso pardon to sala ke musala na bino pe bato ebele bakoye bango bozala pe na clientèle ya malunga na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. Toko tana dossier na biso ya lelo na bandi ba o déjà balandaka mama Étoiline bako se rappela na sala il y a au moins 2 jours na sali émission ya pasteur Mukuna makambo oyo ayaki ko bimisa. Pasteur Mukuna azwaki penza Bible na ye atie yango mupanzi. Je m'excuse alobi en tout cas ya turoyo il faut na ya pe ko bimisa oyo ezalaka na kati ya motema nanga. Na mondi ba commentaire ezalaki mwa kilikili bato ebele baye ko finga nga balobi yo zoloba makambo ya muluba e mati ekiti bandeko biso nyonso ba congolais toza baluba biso nyonso ba congolais tozalaka ba Congo biso nyonso ba congolais tozalaka ba Swahili toza bana tata moko bana papa moko na lobaka toujours na be émission ke na salaka analyse selonga mais congolais ya misana yeko finga ezaka bongo sans plus tarder le loto yeko mona pe Pero Louara de son côté aye ko répondre pasteur Mukuna. Pour na bandeko na biso oyo balandaki ba propos ya pasteur Mukuna te
en tout cas na kolingana tiela bino na moi extrait ya mukie kaka ya pasteur Mukuna boyo kanal makambo pasteur Mukuna lobaki et après nazo tiela bino makambo oyo Pero Luara aye ko répondre pasteur Mukuna et après nga moko na koya ko meka ko sala moi analyse sur bitumba ya batu o mibale hein eza bongo tolandana no pasteur Mukuna ye wana ba kongole balingi bafanda ba meka ba solo Kabila bafanda pembeni lokola mwana mboka bafanda solo la ayoka peye babi fati alingi te ya mwana balobi que c'est lui maintenant le problème wana ezali maquillage oti koloba likambo ya mutu ya makasi Kabila pe afanda en tant que qui ancien président de la République congolais de père de demain ils ont un problème sérieux problème sérieux c'est lié à la nationalité et Joseph Kabila Kabila doit être jugé. Pepe Kozomi le sous Makambo, il y a même qui au Makambo. Comment on appelle ça jugement? Avant tout, on appelle ça jugement, on n'a pas fait avec. Bino, pasteur Pebo, continue l'initiative à Koluka Kinya. Mais Joseph Kabila, ancien président, a bien qui est en Afrique du Sud, a Kati Kilasinaï. Alors, Makambo, ko le Kalambo, quand ils ont passé monter ma passe en tant que nationaliste, en tant que patriote. Alors, il y a Zozonga pour participer dans le processus de recherche et de solution à Makambo collègue. Est-ce que Kabila a un rôle à jouer dans Makambo collègue? Il remettra. Dans il y a camouflage et c'est les camouflage. Dans les bosses, camouflage, c'est là qui n'attend mon amour. Oui, là, yo. Ça fait 5 ans. Là, le bâtiment, tu vas pas l'imaginer. Oui. Bah, tu vas traiter. Là, ça, le mot, ça, copier, là. C'est Joseph Kabila. Et là, son papa, n'a qu'à rêver patriotique. N'a sali na makambo ebele. Vous autres, n'a qu'à l'église. Mais n'a qu'à rêver patriotique. Nous, toi, ça, nous sommes pino. Dans mon état, oui, parfois, n'a pas la présidence de la République. Il y a beaucoup de choses. Mon n'est pas avec. Attends, on avait patriotique, tant on galise avec moto. Batu balobi mais makambuni komi kozwa papa avec. Omona kini. Papa, biso nyonso ni makinde kwana auto yambiye lokola congolais. Tupesi soutien. Ngai na dénoncer Kabila alongwete akimi mboka te, ça c'est vrai. Ngai na dénoncer Kabila les tout puissants. Maintenant, le président Félix, bazozo yé lokola marionnette. Bazozo yé lokola moto musala na bango. Ça y kolo bango na mboko. A kosenga na ministre salabo ya alongo kuna. Na binyeme coalition FCC cash. Donc, azaki na valeur te na mission na bango. La police na mboko na bango. Armée, renseignement, banque, tout, parlement, sénat. Kabila président Félix étiquette na tombo le mongongo na bagagate na soit risque pour la nini nzamba salaki grâce ya kuconnecter ngai yaka tala. Là, découvrir l'homme n'est pas congolais. Je n'ai pas compris mangai. On découvre qu'on est. Là, je me suis dit, allez, c'est pas perfect. Bah, benga kina na ambassade moko. Tout ce monde nous a courage. Tout ce monde nous a dit, mutumo ko ya franc parler. Il y a le total sur ma camp. Comment cet homme est arrivé au pouvoir? Ah, je plairais. Papa, ceux qui m'ont sauvé le Kamba Kabila, ils allaient agir pour le peuple congolais. Ok. Ils insultent. Ils n'ont fou quand même le bac et mon tout pour ça n'a Kabila. Pour la police, beaucoup a échoué. Olobi a ça kotanga na félicite. Oui. Ayuki souci. Oui. On a pas gagné. Ok. Oui, mais ceux qui m'ont aussi nationalité,
même aux un passeport ou atterrir dans Moka Songolo, à trouver que passeport ça n'a pas faux, pas comme toi. C'est ça qu'il faut arrêter. Les lots Kabila, il faut démontrer comment maman s'est sa maman n'est. C'est ça qu'ils ont montré au peuple congolais. Maman s'est sa vivante. Azolanda biso. Oui. Affaire Kabila doit commencer par là. Kabila kokota na mboko kaye kotala le kamuyani. Il faut toyer batiye Joseph Kabila. Eko beba. Maman si faisait maman naïda. Le fait à Coco ça, c'est une autre trahison. Papa fait kebana diffamation hein. La numéro. Là on a déposé une plainte. Et on a battu benga comme mutali. Ah. On a la diffamation. Moi j'ai déposé plainte contre Joseph Kabila. Aya tout samba. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas monté? Comment on a pouvoir de qui on ambassade qu'on a? Tu as violé. Na vie na ngata na ndoto kana ko violé moi je fais. Na mondoki. Écoute, attends na ndoto. Na nimaki yango on habite Mamboka. Kabila n'a jamais été congolais. Pour rejoindre Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, ça n'a pas prêt, mais ça n'a pas prêt. Ok. Kabila c'est congolais. Ni de père. Ni de mère. Na dirigé biso na relaté un jour maman ya Kabila. Ah bon? Azala kawa déplacé yeti aux États-Unis. Si réellement Kabila le père Azala le papa naye atongole ndakwapi. Bomoni ndakwa Kabila le père il ça pas exister. Yo ko sana papa na yo. Président de la République a koufi. Oko tongole ndakute. Ya sel kinga katete. Asala. Asel ka sama tete. So que papa wa no sel kinga ndakwapi. Au sel le papa. Balobi même parcelle familiale ya ba Laurent Désiré na Lubumbashi akipa yango. Ah. Est-ce que papa Désiré Kabila Asel ka kana jouer na Jadit Hassan de côté. Oh, papa fait qu'il passe ça. Jadit Hassan de côté. Ils ont pu le fabriquer. Non seulement il passe à botter dans mon comme sauce. Il passe à botter dans mon comme sauce. Mais c'est là qui vient au sans aucun sang bien. Un jour le Kobima. Un jour le Kobima. Moi ça botte le 7 août mon bata la botte le 4 jours. Ah, bah mon le Kobima. On a maintenant on a Ewabuba. Ils sont pas soba na ba mo. Garçon y a yé n'importe. Garçon y a yé makonomou. Garçon y a trop jeune. D'ailleurs, il a raison pour voir la salle de 29 ans. Pour libérer Bisso. La dictature à Mobutu. Papa, le coup pour le kiri, ok. Donc, moi, je ne pas le Congo est PC, il veut le quoi dans Mokoy. Kabila sali pire et simplement un Rwandais de père et de mère. Kabila sali président Rwandais. Kabila sali gouverneur. Moutou sali président Kagame. Ok. Kagame moutou sali pour nommer bateau. Nous avons des preuves. Kabila sali sous ordre. Kagame moka nini. Congolais nini akoni ma Kabila nyatao. Luma Congolais bazali sima ya mabilo mukila sema. Mais pas avec Makamozo le baboyo ozo frustré certains Congolais Kamera à lobby la période de la cohésion nationale de la unité pas discours ya boye ozo cohésion nationale toujours ka mona ba payete toujours ka mona ba traité toujours ka mona ba na mboko bazala bosel ya moko ekete boso quand ça te ka kimboka bakor nyonso basala ke zali pona muteka mboka za pona nite même on mona bazolu ka wana ezaka ka po basala partout la moyen pour introduire oui c'est un kuna ECC Kabila le père a bengani tous les Rwandais ici parce que si lui il est vraiment il est fils voilà si
Voilà la famille. Tokatana noawa. Tellement message eza moulayi. Ce que vous avez besoin, ya kolanda message ya pasteur Mukuna nyonso. Kande zalaka. Quand na chaîne abiso, il y a de cela 2 jours, on a salaki émission ya pasteur Mukuna. Bokoyo ka message nyonso tina suka. Eza penza message moko ya 14 minutes, mais on a tielibino eza kaka 8 minutes. Yango kana tielibino. Siko na lingito yo kape Pierrot Loara ndenge aye ko répondre pasteur Mukuna bande konanga awa dossier eza. Toyo kaepe. Vous venez là de suivre donc évêque Pascal Mukuna. Yeyo. Mukuna Yohana. Mukuna Wachibola. Mukuna Wachibola Mimichibola. Mutaba yaba kimbiolongo na bankolo. Tala makolo. Yohana. Alati elamba ya Félix Tshisekedi ya matina mona cher. Pasteur. Tala Yohana mobali ya Mimichibola. Nali papa lati lokola ya bato bazoke no matasoki na volcan ya Nirago. Mwabali ya chibola ya ntumba ba mamoyo bafandi na seyo azobi na zotala ba mama bato azotala ba maputa wana nini eza na sima ba maputa ale azana ba petit na ya tindaka lelo oyo wana ndumba oyo ya Mukuna oyo ndumba numéro 0 tala ye. Comment bokokozwa mwasi na yo kozwa mwana no tika kende église mutabo. Yo alati photo ya Félix pasteur soi-disant pasteur. Wana biloko ba mutu rouge ba nkoro bisala sala sa meli na mutu wane etondi na kati yende zobinisa yi wana. Asa boni oyo akosuka na bureau na ye na pokwa lelo. Un aventurier comme ça. Ye wana. Mobali ya Mukuna Wachibola ye wana. Ye. Mukuna Wachibola. Ça c'est un pasteur. La République est dans la rue les amis. Même le sacré n'existe plus. Même le sacré n'existe plus. Pierrot Loara, pardon. Un endroit supposé être sacré. Où le ciel descend sur la terre pour prononcer des oracles. Où Dieu descend sur son trône pour entrer en contact avec son peuple. Un fou, un aventurier est là. Il vient nous prêcher Tshisekedi autour de la chair. Voilà, pasteur. Tshisekedi finira par partir. Tshisekedi finira par partir. C'est lui qui viendra. Jean Canzien, il aura énormément de difficultés. Il aura énormément de problèmes. Mais il faut absolument taper du poing sur la table. Tala biloko ibazoko sana. Tala. Ba mama ya batu ba komisi bango ba lokola bazoba. Akobinisa binisa bango boye, asilisi ashini bango franc, asilisi akeko shina bango lisusu banzoto. Azoya koyebisa biso Tshisekedi viva. Tshisekedi viva. Ye wana azoseka mbongo ke mbongo akomi cardinalité mbongo alingaka même la vérité des jours à l'intérieur. Bazui ya mbongo avec ce qu'il représente sur le plan spirituel, sur le plan de moralité, sur le plan d'intelligence, baye ko comparer na mutoy. Na molie ya mankene na oyo. Asali mankene na swana lumba lumba, azwa sangisa ngona munna mulembwa na munna nanteta ale aye ameli ba mituru na bankoro aye bopine la batoa aye ko ba fait Tshisekedi. Vous nous trouverez sur votre chemin. Vous allez nous trouver sur votre chemin parce qu'on ne peut pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter que la République se retrouve autant dans la rue. Nous ne pouvons pas accepter que la République se retrouve autant dans la rue. Et toutes les personnes qui seront là pour prêcher Tshisekedi, toutes les personnes qui amèneront ce peuple vers la bassesse, nous serons là pour dire ça sont des aventuriers. Mukuna, ce n'est pas un pasteur, c'est un aventurier. Tumba, ya kosakanate, libolongo na ye ya mwindu, toyebi couleur à libolongo na ye. Toyebi couleur à libolongo. Donc, atika bato tranquille. Ake nolia banteta na ye na babiloko na ye wana, ya kindumba na ye, atika bato tranquille ya koloba makambo mboka wate. Et là-bas, Félix Tshisekedi a mati dans la tribune. Moi, je me pose la question. Et s'il y a des gens qui ne partagent pas les avis de Tshisekedi, s'il y a des gens du PPRD, mais comment ils vont se retrouver dans cette église? La République est véritablement dans la rue, les amis. Nous avons la responsabilité de nous lever. Nous avons la responsabilité de plaquer Tshisekedi au sol et de sauver le pays. Je vous ai parlé lors de ma dernière émission. J'avais fait un focus sur l'affaire Constant Moutamba. Voilà.
Nabandi ebele abatu la famille touti koyoka Pero Luara touti koyoka évêque Mukuna ba makambo ba propos oya bimisi concernant surtout et encore Joseph Kabila Kabange ka ndenge ba mbutu eza ya makasi ke non Joseph Kabila Kabange azalaka Rwandais. Joseph Kabila Kabange a mérité lisusu konyata makolo na ye na mboka na biso te. Ebele abatu tosi toyoka situation wana, ebele abatu tosi tomona toyoka emati ekiti. Kande na lobaka toujours makam nyonso kande totu koyoka pasteur Mukuna alobike azana ba preuve moko tangible oyo ezo signifier que non et auto ezo lobake Joseph Kabila Kabange azalaka Congolais te aza Rwandais. Et kozala malamu justice ya mboka na biso elandela surtout makambo wana. Soki ba preuve ezali tozana papa na biso Jean-Pierre Mbemba yepe ayaki alobaki ke yepe azana ba preuve na ye. Donc soki ba preuve kozala ebele baya na ba preuve wana na justice ekosala ke makambo nyonso ekokende penza malamu tokoyeba Joseph Kabila azalaka Rwandais to Joseph Kabila Kabange azalaka Congolais parce que na mboka na biso bandeko nanga eloko ezobuma biso ba Congolais mingi ezakaka. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi des Congolais au lelo o balobaka keno Félix Antoine Tshisekedi azalaka Congolais te. Pona batu mosusu o bayebaka te. Biso a to salaka ba émission to yebi. Il y a de ces personnes oyo babenga kana ko benga biso pona koya ko informer biso que non bino bovandi. Est-ce que vous savez que Joseph nini Félix Antoine Tshisekedi n'est pas un Congolais azalaka Rwandais. Donc na komona biso moko na ba biso to sala ba émission surtout ngai combien ya ba commentaires combien ya bato o babenga kanga pona koya yebisanga que non yo kuto za Congolais te ozalaka na yo Rwandaise. Tant de personnes déjà babengaka. Mais de moi-même, je sais que je suis une Congolaise de père et de mère. Mais au moins, na na mbutu na bango ki ozala Congolaise te yo za Rwandaise matie kiti. Donc soki ka ndenge to uti koyoka pasteur Mukuna lobi ke non azana ba preuve nyonso ya kolakisa ke Joseph Kabila Kabange azalaka Rwandais azalaka Congolais te ekozala malamu justice alandela penza makambo wana nyonso ekozala penza malamu et encore malamu mingi. En tout cas, grand merci na bandeko nyonso o balandakanga, grand merci na bandeko nyonso oyo ba benga kinga na émission ya papa na biso Mukuna. Il y a même batu mosusu o bazalaki prêt ya koya to sala émission na bango ensemble ka ndenge zalaka. Malheureusement pour le moment nazo yamba batute na plateau. La famille. Pour le moment, nazo yamba batute na plateau, vu y a temps, en plan du temps nanga, eza bien témoin na yamba mutu na plateau, eza te. Eza mwa bongo donc bino nyonso ozana posa ona le caché mama étoile na yambanga na plateau na ye et osimba nango te temps eza te emploi du temps nanga eza moins compliqué kana bomo nanga mosusu na sali émission mosusu kimbiri kité donc baton ezo permettre te. C'est ça. Voilà, tout comme na suka ma partage na biso ya lelo la famille. En tout cas, bo permettre nga surtout na Sabino bye et à la prochaine. Tout comme on a li susu na ba émission mo susu. Ciao.